L'histoire du jour na Dikina TV, papa Zalaki na raison, maman Azandoki. Papa Nabiso Azalaka na raison, na payé raison après tant d'années. C'est vrai que notre maman est une sorcière. En décoro comme commentaire, papa Kosa, Toeza, Nini. Suivez l'histoire du jour juste après la pub. Coucou la famille, je vais vous présenter, regardez, les cheveux qui vaut 50 euros. 50 euros, bakayanga soukioyo. Donc, mois de juin, juillet, août. Dans un basson noir na juin, basson ya jaune, na juillet, basson ya rouge, na août. Donc, il faut la défaire en haut, na kangali sous non 50 euros, ya tout haut. Na préféré qu'on ma perruque. Na oula ta perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc, soit 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça, au moment transformation, ya la championne, on m'a dit qui n'a donné quand on a fait la kéma fumée. Voilà, là, la sablon, la taper. Pour le quoi, basson gezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la saline. Ben voilà, au moins on est. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous est encore. Et là, 13 fois 4. Là, il y a point petit coin. Bon, mon yango. Donc, ici, il y a 40 euros. Et quoi, il comme la poste. Et comme le pan. Donc, la péri coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà. Si manango yango. Donc, il y a un normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà. Vous commandez. Les péri vaut à 30 euros. 10 euros, ils ont livraison partout ici au Fanac. Au Fanac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques, au yoko, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question, nos cheveux à 50 euros. Ou il y a un mois, il faut la fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout le Souki, exact. Tout le monde m'a perruque. Ou il y a toko, liboso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Alliés. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, ils ont rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Souci marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon mon ils sont mon nana, que couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et comme million nanda. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, je suis mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici que vous allez Perico et comme million. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépez donc vous autres là. Donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe, on dirait que de la Suède, gros coucou n'a abonné tout, il y a Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali. Et j'ai dit bienvenue dans nouveau abonné, sentez-vous à l'aise ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, sponsor officiel, il y a Dikina TV, bas héros dans l'ombre, papa na maman, il y a fondation Dikina. Dola pas en héros et le pamba. Bon, au coin de la franc congolais, c'est du laisse tomber. Qui soutenez pas? Ngai, spirituellement, financièrement, physiquement, tika ete nzambe na nga apambola. Papa aza na raison, mama na biso azalaki mutu ya misala ya mabe to azali mutu ya misala mabe. Ndeko kolanda histoire okoyoka mpona nini mwana ndimi ke papa aboti azalaki na raison. Mama Dikina eza histoire moko triste mais naza na mawa mingi na motema esukeli nga nazoyeba te nayebisa nani na boko pesa pe papa raison pourquoi parce que famille na ye ekozwa lisusu je sais pas quoi yango na lobi to meko partager tozo partager pe na basala nzambe mama Dikina baboti biso 3 ngai mwana mwasi bandeko na ngai ya mibali et malheureusement ekosala ke papa na biso na mama na biso bakabwana tango papa na mama bakabwanaki nga nazalaki déjà mokolo nandai koyeba qu'est-ce qui s'est passé à l'époque j'avais 15 ans baleki na ngai ya mibali donc biso nyonso tozalaki moto azali na se ya 10 ans te papa na mama bakabwani nayebi ke famille ya papa bande koakize ke mama azalaki mwasi ya misala mabe po papa bande kobondela na bima donc bima à l'époque eza lokola bande kopesa baprophétie soki ya solo soki ya lokutanga nayebi te mais famille ya mama eprotestaka makasi ezalaka mpenza bitumba ntango bakende kobimisa biloko ya mama na ndako donc batata mwasi baza kofinga famille ya mama mpe eza kofinga et voilà libala ekufaka te ekufi nzambe aye kosala de sorte naye kokutana mpe na mobali na kongo na biso wana abali ngai apres bamakambo aye komema nga na kei poto mama Dikina lisolo na ngai naza kobetelo eza mawa mpe pasi mais des fois soki nzambe obente bato baza koloba tolongolaka sentiment bondela mpenza zwa sujet wana pesa yango ba différente basali ya nzambe comme so koyoka ndenge nini nzambe akoloba mama na bala
na ye pe na boti ba na ngai e ndenge natikaki situation ya mama na ngai talaka moto babengani ye na libala azungi na famille na bango donc akomaki la risée de tous ntango nayaki mpenza na bundi nasombelaki mama na biso lopango te me nasombaki lopango mpo na nga na bana na nga si je peux dire bien mpo nasombelaki mama te eza kaka te mama kende kofanda namadikina nga nazoyebisa yo j'ai 54 ans. Donc, il a sali plus de 20 ans na poto. Mboka poto ekomi passe. Bato bayebi poto ekomi passe na fandaka précisément na France. Donc, bana bazokola badwa mingi bakati ngai. Nde nazwaki likanisi naza na camarade na nga moko ya Camerounaise, nazwaki likanisi a partir ya mboka na bango Cameroun osala ba commande neti ya biloko kolia ba safu ba biloko biso tolingaka eza moins coûtant et kosala de sorte ata na wenze ata wapi na banda koteka ne fisque tout fait nombre dans la vie naza na fonti naza na mbongo te na décidaki na biki te na lopango na na Kinshasa ata na koteka moitié te soki na koteka ndamu nyonso tout te na teka ta moitié nazwa ne fisque 15 000 à 20 000 dollars pour na banda ba activité bana babandi kokola bakati nga ba makambo mebele et puis relation na papa na biso ezalaka nango penza malamu te pona obakete mama diki na papa na biso asouffraka il souffre avivaka vie o soko tali okundi matekete azalaka ta na mwana moko na poto ki na mona na ata na 100 euros mais moi rankine wana na ndenge bakanga mama nduki donc mutu mutakinda na part na ye pe papa vivaka na ndenge na ye atikala pe kosenga te ke o mama donc malgré sa souffrance malgré sa pauvreté il est là-bas na côté na ye na fierté na ye et biso to sepela ko punir ye par rapport Tango na lobi kité na teka lopango na ngai j'étais obligé ko kende kini na informer maman azalaki d'accord te parce que lopango et comment je sais pas comment t'expliquer bandeko na ngai mbali bafandaka kuna mama ye moko aza kuna et puis bandeko na ye donc j'ai au moins mama kulutu azofanda kuna noko pa azofanda kuna donc lopango ekoma neti ya famille ça ko compter kité mama kulutu azofanda kuna bana na ye pende zaka basente ye oye donc voilà donc nga na ko signaler bango situation nga na za ko vivre na poto et puis pour ton information na divorçaki pe rien n'allait makambo nyonso ekomaki ko bloquer to sala ke loko po ebana ko sunga yo après dans l'avenir nde nazalaki obligé ya kokende kini pona luka lolenge nini na teka lopango yanga nazwa ne fils kata na koteka nyonso tout ata ndambo mama diki nazwa ne fils ke fond ya kobanda mombongo parce que kokanisa 10 000 euros boye mbala moko ekomaki pratiquement impossible je me suis dit ke nabite nazomona moninga oya Camerounaise wana ba Guinéen wana mama badefisaka bato bambongo basalaka na bango eloka malonga te kotekaka ba biloko ezouta na bamboka na bango par rapport na mais pourquoi pas je vais aussi me lancer parce que la fille ma copine elle était ouverte alakisi ngai banzela nyonso kokota pona kosala cop wana mama nakomi na kini mama na biso azalaki d'accord te nazoloba ke lopango eza yanga nayebisa mama teke mama nasombeli yo lopango te nayebiki te mama olufandaka kuna moko toyokaka o nièce manke mama o neva manke mama ne fils kaka po mama tiaki cantine na robinet boyebika ndenge ezalaka donc moi bamanquement nabiki te olufanda kuna kende kofanda esika ngai na sombi nazoloba ngo bien natikala kosombela mama na biso lopango te parce que nga moko naza na makoki wana te mais natikaki afanda pour na éviter ma problème et puis lopango wana na somba yango quand j'étais mariée mais Dieu merci mobali nanga atikila na nga yango a konta yango kutute atuna te loko te ni te quand on s'est séparé donc etikali ndenge tikala wana bandeko mama ya Nadine aboyi abi okoyi koteka lopango te potika nga libanda okoyi koteka lopango te posala nini otika nga libanda na bandela lisusu makambo kofuta lopango na bandela lisusu makambo non okoyi kosala yango te donc bandeko ma mère elle était catégorique quand je dis catégorique elle n'a même pas voulu koyoka état nanga explication nanga alobi nanga na sala nini abunda nde bato nyonso bazobunda kuna na poto nazo obligé te ya koteka ndako wana mpona tia ye wapi bandeko baboli
ndeko mwasi amoni ke ah mama loko aza na catégorie ngai na kolanda na mama te ngai soki client monani na osala nini na koteka bino mo boyebi ke eloko so bazoteka moko bato baza koya bazoya ba commissionnaire bazoya kosala nini kotala na bato baza donc ici ba futur acheteur baya kotala bakoti na chambre baluki na lopango eto nyonso to wana ebandai kosepelisa mama te nde sikoyo bafandi pe entre bango Ote yaya fanda to solola wana oncle na biso mukolo mama dikina aboti azana bana 7 ye moko mais azo fanda na lopango ngana sombi bana na ye moko incapable ya kosala nini ya kosombele lopango afandi singa tango oncle azoloba mamo ya boti nga azoloba tika ye asala ka yela moni boloba liso likambo te likambo okina ngo musika te mama nanga na moi comme ça naza koyoka oncle azolinga expliquer lolenge nini bato nyonso to bakozala pénaliser soki na teki lopango mamo ya boti nga lobi na nga azoloba na ndeko na mobali atika nga likambo okende nango musika te mama dikina likambo ko kamwa ma grande surprise na kitisi lopango balobaka prima ngondo o mutu soka moni ifa somba kaka mais mutu soka ki abi aza ko ya omona pena mutu ya aza vraiment na appétit ko somba lopango do ti na salaki 5 semaines na Kinshasa ezalaki kaka banini bato bazoya kotala basepeli bazoya kotala nazokende nazoya na kitisi lopango même na prix on a koka kokita te pona zonga ta na mbongo mama dikina muta somba lopango na mona na te mais loko les allait na maboka ba commissionnaire et yebi ke lopango ezosala nini ezoteka etumba quand on dit c'est du pékin je salue Mayaya d'amour parce que c'est njaki manjaki kamata ba bijou sikozala tala mokili to pesa confiance na nani abi mama dikina na Kinshasa na lala na lota omonete ba osambisa yo bazo katela ngai etumbu donc bafandi nazomona ngai donc eza loko ozokengela réunion donc naza mibale nga na kati ya réunion et puis nazomimona likolo bato mitakala mama botanga mitakala bato mosusu bilongi na bango naomona te ikina yaya beta liso na nga mokili eza na makambo ebele soki no likambo ekomi yo to koyeba te ntango na bengi yo mpo pesa obeta liso na nga parce que nalandako bamasolo mingi obetaka mwana fandi adikina pe aoloba ndeka atika aloba mais beta lisolo ekomelinga mama nalala na butu naza komona nga na komi mibale moko batie nga na kati ya cercle moko nga mona otala nde réunion zo se passer na réunion nazomona mama biso mutakala mutu na mutu aza koya po aloba maladi nini nga na kokufa nango nga na omona mama dikina je voyais comme ça na ndoto donc na komi mibale moko ya ngai bafandisi nga na kati ya cercle donc baokatela nga etumbu moko mosusu ya nga na omona ndenge bato baza koya mama oyo alobi liboma nakufa na liboma elongi wana nazoyeba te mutu mosusu aye nakufa na sida mama dikina nga mona nazotala donc bafandeli kombo na nga elongi nga na rekonetaki mamo ya botanga aye penza donc monde ezala komati ko bapesi ye maloba alobi mwana na nga ngai na kateli etumbu na décidé akufa na cancer ya libele mama dikina mama bota biso misato ngai mwasi mibali na ndoto nazomona mama a décidé alobi ngai mama na ye na décidé basala nini bakatela nga donc nakufa na cancer ya libele tanga aloba cancer ya libele asimbi pe libele ya droite mama namoni nyonso na ndoto na surtout ki boye na me o ndoto nini wana ezalaki à la veille mpo nazonga poto mama dikina rien lokola monani te natiki kaka makambo kete soki mutu amonani asala nini lopango eza ya koteka po soki liye amonani vraiment na kolongola nefisi kata 2000 € ya billet mpo nasala nini na ya kosala makambo na kozala nango besoin ya kosala mpo nazwa nefisi ke fond wana mama nazongi poto nateki lopango te nazongi poto nga na mama na nga relation malonga te mais nasali quand même effort ya kokende kosala nini kokende koluka papa kokende otala papa
nake natali papa na ba situation wana kotaki nango esala inga pasa tant que papa aboti biso. Pourquoi? Parce que lelo nga pe na kabwani bana bakoboya nga te poke nga na mama na biso to kabwani bana bakoyi ko juger te likambo moko boy oke papa moni simbi te na ndenge na monaki papa na biso azofanda bandeko esala ki pasi papa azofanda na ngar papa biso azofanda na hangar ya manzanza bato bayebi mikondo abi papa oya botinga aofanda na ngare ya manzanza na mikondo azobatela lopango ya bato esala yenga pasi komona papa botinga na situation wana etu nasengaki pardon. Pourquoi? Parce que ngai pe tant que mwana bapesa inga version mosusu oya kotalisa ke papa aza mabe azali na posa koboya mama mais asali nini akoseli kindoki makambo ebelebele omoni et puis voilà tango na koli na kizalaki na haine wana mwa kosonga papa eza te et puis tango na ye kokola na comprendre que te vie eza na ba réalité ngai na balaki na kabwani bana bako koboya ngate ni papa na bango parce que j'ai demandé pardon et puis na songaki papa ndenge kokai ko na kokai kosonga nazongi na mboka na ngai na poto nasalika quelques mois maman ba fièvre ba fatigue oka pasi na loboko et tout donc ba fièvre donc au moins peut-être que nzoto malamu te moi na ngali boso ebisenga non maman il faut aller te faire consulter na kei basalinga consultation mais bato ya nini mingi globine ezalaki élevé il fallait qu'il na zonga les choses pour na ko sala examen approfondi bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi azongi pona kosala ba examen approfondi bakangie nde na obetela bino lisolo boye bakangie na cancer ya libele ici et donc ekomi déjà na phase donc bandeko to banga mokili aobetela nga lisolo azolela abi donc bakangi nga na cancer ya libele c'est komi na phase asuka. S'il vous plaît, bakangi nga na cancer ya libele ese komi na phase ya suka mais bakolinga bameka batala soki bakoki kopesa ne fiske traitement agressif basala chimio agressive soki okoka koyede ndeko na biso ya mwasi na atini alobi mama dikina ndoto nga na lotaki na moni bato baokatela nga etumbu ya liboma etumbu ya sida mama na nga mata neti na barboui donc na bomoni neti nisika bajige mama alobi nga mama na ye na décide ke akufa na nini na cancer ya libele etant mama azoloba cancer ya libele asimba libele ya droite ekaka libele ya droite wana nde eza na cancer bandeko ndeko mwasi azozwa ba traitement agressif pour cancer esi banani aye koyeba yango na trop tard mama dikina c'est pas ça parce que soki nazalaki na maladi na nzoto nakoka koningana ta motie mais depuis que nazongi kino ça fait même pas 6 mois bakende otalanga makambo nyonso to eza ya kobeba papa na nga azalaki na raison ou azalaki na raison te mama dikina napesi papa na nga raison. Ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient na bima à l'époque. Ils ont l'autre tout le baki ou l'île. Nga mon a plus de 50 ans. Donc ils ont makambo et seulement plus de 30 quelques des années passées. Lelo na komo lukabasa la nzambe bakota likambo nanga. Ndeka mama loba kiki eko umilate. C'est vrai, ce qui nzambe a salité à côté likambo nanga te mama dikina. L'episode 2025 dans 6 até. Ya on a yé koloba ke papa na bisa zalaki na raison. Bino ba oyo. O bakangi papa nondoki, bakangi mama nondoki. Ozana sentiment wana. Ya longola no sentiment. Bondela luka nzambe. Nzambo atalisaka, akotalisa yo moko kozala convaincu. Aujourd'hui, je suis là entre la vie et la mort. Nazo senga mawa na nzambe. Nazo senga mawa na nzambe. Je parlais avec mon père. Bandeko. Makamo papa nanga lobi. Vous avez pas l'idée. Ndenge to tika la 3 wana. Mama boti bana 4. Avanga. Mama bota bana 4.
4 avant ngai tinde libala ekendaki tina koma na age ya kocomprendre ezalaki motu makasi ya papa na biso tina bandako ya nganga tina babima bisika nyonso bandako kotambola ezalaki mama asala nini afongola motema aza kolekisa bana tango papa moniki vie ekomi kobeba vie ekomi kobeba moto ayaki kofanda na ndako na ye donc ileki ya papa na nga ya mwasi ndenge ezalaka tata mwasi na biso jeune aya kofanda na ndako ya papa na mama na biso leki wana kufa mort subite nde kindoki ya mama famille olobi tokosupporte biso te libala efesala nini ekufa nde libala ekufa lelo oyo ngai oyo na cancer ya libele a cause ya lopango na nga. Donc, ce monde maman, c'est comme si vous comprendriez, azalaka iso ndenga azalaka te, ba gentillesse alokuta wana, asenga lisusu ndenga asenga te. Donc, ça acha penza écart entre ngai na ye, c'est comme si parce que elle a compris. Bande kontolo ngona sentiment. Na yebite. Ndo yopi lisolo ndeko mwasi. Papa nazalaki na raison tout ezani. Avant ndeko na biso ya mwasi na dit maman kotaka bana 4 bakufa kaka. Bana wana bakufaka bakumisaka 50 boyebi à l'époque batambola boye balobi mama na bango yimuka azosala nini azolekisa bana ntango famille efandi ebetisi ete nde nani nabotamaki na nsima naye baye kokota bana mibali boyebi ka mabala bato motu makasi ya papa na bango esaliki bafanda mpe bambula ntango tata mwasi na bango aya kokufa na ndako ya ndeko na ye briske famille elobi non kindoki ya mwasi na yo alia bana na bino mais na famille na biso akosimba motu te nde esika libala ekufaka te ekufa na esika wana bandeko babolingo ndeko mwasi ana cancer ya libele ka nde mama akatelaki etumbu na ndoto abi ngai mama na ye akufa na cancer ya libele abi namona bato bazoleka bazopesa bamaladi ya ndenge na ndenge nga na otala nazokamwa oyo alobi liboma oyo alobi sida mama na ngai nda mata mutakala na ndoto nazomona mokili makambo mwana mokili osala nini okota mayati ya koma na commentaire papa azalaki na raison to azalaki na tort ezaka coïncidence ya nzoto ya ndoto to eza mpenza makambo ya solo mokili makambo. Coucou la famille, je vais vous présenter, regardez, les cheveux qui vaut 50 €. 50 €, bakayanga soukioyo. Donc, mois de juin, juillet, août. Dans un basson noir na juin, basson ya jaune na juillet, basson ya rouge na août. Donc, il faut na défaire en haut, na kangali sous na non 50 € ya tout yo. Na préféré que ma perruque. Na oula ta perruque qui coûte 30 €, na poste partout ici que vous allez. Donc, soit tu as 40 €, perruque comme yo. Un instant comme ça, bon na transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on était là. Qui va fumer. Voilà, là la salon na taper. Pour le quoi basson ezali, il faut ni makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, pour moi, c'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme on est toko, et là, 13 x 4. Là, il y a point petit coin. Bon, donc, ici, quand on a 40 €, il faut que comme la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 €, plus 10 € à poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, il a normal. Et ça, on valeur 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, on va commander. Le perruque vaut à 30 €. 10 € et la livraison partout et au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 €. Donc, il y a 40 € aux 8 perruques, au yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de nos cheveux à 50 €, ou c'est le cas, un mois, il faut la fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, la perruque. Oh, il y a toko, liboso, na simarasta, na tokanga, donc, tu as des photos. Suivez. 30 € la perruque, plus 10 € livraison partout dans le monde ici, vous allez. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Izarasta. Donc, voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont mon qui couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 €, plus 10 € à livraison, et ça 40 €. Avec 40 €, Perico et Comélion Nanda. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, je suis mais il y a couleur 30 €. Plus 10 € à livraison partout dans le monde ici, les amis, Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Kokaki.